yango sikoyo tant tobetaka apport ya faire eza na bakalikili na ye na makambo kilikili oyo omonaka oyo ntango abeti franc congolais bandeko na ye nyonso bamusicien bavanda na pale baokamwaka te ayembi kuna nde ndenge nini faire azalaki jeune oyo apesaka bato courage oyo tosola bakembe vérité mpo parce que bato bazwa na misiki lelo baolinga babafuye basavoir faire ya bato mpo batalisaka bato basentiment faire ntango azosala deja bamakambo wana faire soki otaliki te banda intervention rapide ebandaki de A à Z na première chanson tina dernière chanson baintervention na ye oyo bato ebele bavandaki na bandako baotala faire na mosika ki faire charge de poule na intervention rapide bakei premier voyage na bango Londres babeti baconcert basilisi bake Canada retour na bango Canada Bruxelles bakoti Paris oyo mondela azotuna wera akota Bruxelles na chariot c'est qui encore bayebi se wera c'est qui mondela tuni mpo parce que adomona population amoi na nzela banda mona na kati ya Paris na mona bamakambo wana te ntango ovandi ville gif faire apport na azo reporter un plus paye des sports so oza na baarchive pour comprendre wana bato ebele bazwi nano bacourage te akota na bakati ya baorchestre eza mpona banzembo na nga eaccrocha banzembo na nga etikala mais soki tovandi na bato misato nga na bangaka bango etake Lutumba Simaro Josi Kiambukuta akoma banzembo ebele koleka ngai après Josi Kiambukuta ezali Paul Ndombe vraiment elekelanga makambo bongo mena is parade ya Koffi Olomide na Redi oyo bango basala bachaka comment dirige bachaka Seigneur Lay batie Lutumba Simaro après Koffi métier après Redi pasane kia métier nzokande vie nanga mopao na vie nanga bahilo bolongolaka bayede wana parce que après Lutumba Simaro après Ndombo Petum ezalaka Lutumba Simaro dagi bino ndenge bosalaka badisque ebele bakalkile bosalaka na nzokande ekendelaka bongo te ebanda ndenge nini valeur ya misiki na biso banani oyo banyoko bapona misiki na biso bataki lelo mpe bato bazwa kobebisa yango tozomonake na bato oyo bazwa na benjure na bémission bato bazwa na benjure kobafoue basavoir faire lokola ndeti Josi Kiambukuta nga nayebaka déjà valeur ya vie wana azalaki lokola cerveau monteur azalaki lokola ndeti moto asepozaka caché na ye na kati ya OK Jazz bato babetaka basile na bango ayebisaka grand maître Lombo Makiadi grand maître po bango kuna bangobenga prese kuna ezalaka te po bayebi kaka présent oyo eza na makambo mosusu adoko présider république mobimba oyo bango bayebaka mais ntango babengaka grand maître bazalaki na respect ya moto abandeki kodirige orchestre na bango lokola Lombo Makiadi sino ntango yo porte nga biso a na kati ya continental toyembaka boye mais mpo nazala bien na sentir ke naza à l'aise il faut naya na caché nanga oyo bando obenga ngo kete style Josi Kiambukuta ndo oyemba ezalaki sakade banzembo na ye ezalaki hors OK Jazz mais azalaki ministère OK Jazz mais asimposaki caché na kati ya OK Jazz ki akoki kovanda boye akoyebisa vie na biso Dizzy Manjeku ou soit akoyebisa vie na biso Sebel akoyebisa vie na biso Jerry Dialungana akoki koyebisa vie na biso Thierry Matwika akoki koyebisa ya makoso kete ngai style na nga il faut mobetela nga boye mpo nayeba vraiment kosexprime nazwama nazala makete à l'aise oyo ezalaki ya motuya oyo babengi lokola neti ke Josi Kiambukuta azalaki lokola modèle ya bato ebele depuis mokili ebeba vérité comme osani ekoma ensemble mpona makambo ya popolipo ezali kaka ntango babengi ye na bacollaborateur ya Koffi Olomide tia na se rab aza moto na osiko abosana na ye na baerreur ke ye abeta na kati ya viva la musique ye moko popolipo Papa Wemba ti bozwa na makambo ebele mpo bapesa Koffi Olomide apport ya Koffi Olomide ke amema apport na ye ya kokoma ebale bonge na kati ya viva la musique mpo Papa Wemba azalaki deja Papa Wemba ntango Papa Wemba azoyemba deja na kati ya Zaiko ti sifi yoka lokole ti bakei ke viva la musique ezosalama parce que Koffi Olomide ebeke fona kango na Papa Wemba etake naza na makambo ebele te tokosala tembe te mpo parce que ke sert alobaki ete na eda Koffi Olomide na marche à champ mpona nini ke na remarkaki Papa Wemba alelaki banzembo na soki mwana mai banzembo osalaka yo moko koki koyemba parce que azalaki na kati ya ekole ya viva la musique Papa Wemba aza na bastyle tout nge nanga popolipo Papa Wemba aza na bastyle tout oyo abetaka deja aza na style moko te yango omonaka ete Papa Wemba ngeyebaka ntango aretaka hémorragie
ya bazaiko ya baviva la musique atanga kendaki ya friza batebili bele balwara ba n'importe quoi akende kota non mayele o seigneur le azo oblige biso oyo fona collaborer na yena miyeba badzembo o toyembaka bambango mbango na changer omoneki te tanga kotaka déjà friza na ta o nyonso akendaka wana amiyebaka o azala papa oyo malulu agardaka po sili nyonso papa yemba so oyeli aoyemba mais eza na basili mosusu Koffi Olomide areposer voix te donc tobungaka makambo te ntango bayebi soki te yo na Koffi Olomide botya na se boza bafrère percé des ailes yo soki obosani okomi kodekone sikoyo mpo parce que yo moko olobaka déjà ke te Koffi Olomide soki akufi yo koya te soki mpe Koffi Olomide mpe akufi yo mpo osani okozala te ezali bacalcule oyo bato basalani oyo bato bazala nango kaka ise bayembana Kesser basuka na bamédicien après la mort ya Kesser bolukela biso nzembo moko igeja yemba ya mobimba de A à Z eza te boluka nzembo moko zoyebela yemba de A à Z eza te bolukela biso banzembo oke sampa ya yemba ke de A à Z ke ye moke esala basala intervention kere omona yango te mais tant que Kesser azalaki teti bino boprofite na mota Kesser bokomi badanger aide ya Kesser a aidé bino tant bozoyemba na bamisa Victoria basuka na bachante après la mort ya Kesser bolukela biso nzembo ya Guy Josstar mais tant bozomona oyo Guy Josstar ayembaka danger non ainterprétaka na kati ya baconcert wana ke eloko déjà Petit Prince déjà salani asasalaka ntango oyo ezoko interprété yango donc yembango sikoyo na technique no na ndengaki lelo ekesala ke toujours bien mais après la mort ya Kesser tomonaka kaka nga na yemba na emene nga na yemba na emene université Sorbonne sikoyo bino no tozala makambo ebelebele eya mwa mpasi invitation lokola ardoise mais avec given invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Merci mingi mbote balandi na batoneo to bazui chance pe libako Rolanda Kolisa na nzela ya émission ya Keo pe na kati ya chaîne ya Congo Esengo toujours ke kolo ayeba ko batela bino vraiment ke ba bonjour ya mingi pe epai ya Clarisse de Canto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Chaga Lutadila, Amigo Jen Lutadila, Kolo Aeba, Kozana Bilo toujours, Boss Papi, Matalata la Matos, Claude Moseka Posomoindo, Suki Yamindele, vraiment Chirek Niki Takardozo, Mikole Bele, Toro Yokanatena, Chabosi, Sekolo Aeba Robatela, Nisha Montana, Kolo Aeba, Kozana, Nyon, Tedala toujours, dans les bons, na Pesimbote, na Sam Koukou, le nécessaire motema, ya Eme Koukou Nzambi, Aeba, Robatela, on a Taleli Sousso, Jean-Claude Bimbango na Mosiko Zaïd na salon Giringo Tokolo ayeba kobatela jockey Kembilo Nzambe apambola yo vient na bibora na Mosiko Zaïd Hollande Kolo a contrôlé toujours nyon surtout ezala toujours dans les bords na P6 Mambote et pas ya Chamasunda motema ya Mireille Leka Kolo ayeba kobatela yo Belinda Lita moi si Nzambe 6 étoiles Nzambe apambola toujours vont yo kadoda yo kapé picho kinzeni firita bana fokobel pera kitala bolobeli ya bana fokobel Kolo ayeba kopambola bino toujours grand-père Gauthier Muteba yebisa be bilongo le banquier motema fani dindanda Nzambe abatela Brigitte Baya Kolo amona yo nyonso tout ezala toujours dans les bons 001 Pascal Yombe ambassadeur Raymond Singa bana Ngiringoto ville tout Kolo ayeba kobatela même Seki Jalo Nzambe ayeba kozala na bino nyonso tout ezala mana ndenge ki alimemia Dani Duvula na pesio bambote belé alino Cabo Verde no Kolo ayeba kobatela Junior Kalala kote Mapegi Lams na Mosika bozali na Brésil Nzambe a facilité nyonso tout Gelor Temo Nzambe ayeba kozala na bino pourquoi lelo koni Sara sali face aux caméras ayeba gitina malako ndenge yekendaka pourquoi tovanda na kata mboka na biso tolinga kosola makambe belé toujours que ba mission na biso ba koma ba nzembo ebele o basala ba lebom ebele inspiré de sala koni Sara lelo ayeba poto revoir ngo parce que dans la inspiré du mode sala ya berere il faut te ba revoir makambe ebele pourquoi dans le bibongo à l'époque quand on devant dans un bon comme monsieur Koffi Olomide ou soit monsieur Redi Amis
ceux qui baleki basala ba hit parade na bango mo balobaka qui était muta sala banzembe belé ezalaka taboulay après taboulay ezalaka simaro le tumba kofiolo mida mitaka wana après 4e nange tsaka ready wana makamle tolobaka na dilo azana bomoyi ba Joski bazana bomoyi bandombo petum bazana bomoyi pourquoi tolobaka bongo soko vaina mutute soko zuita ko kutoya mutute ko linga ko salaka ba dire moko te vis-à-vis ba sortie médiatique mo be pona sentiment na oki otali saka mutu o yazate ezalaka déjà péché pourquoi na lobi bongo Nathalie Samangwa na lelo azali na 15 single na 25 albums banda musique na vie na ye biloko ya sala pourquoi biso siko tozana berere ni tolingaka kotali saka bato o biso tozalaka na bango à tout moment o tovandaka na bango o tomondaka bango tosalaka bakalikile na bakalikile mosusu oyo ekendelaka bongo te pourquoi na lobi bongo hit parade wana no sala masoko te lelo ki kofiolo mide ona pena apingle amando ko sala ngo na ready a miss ya lobaki ya la na kofiolo mide na bato ba komposa banzembe bele pourquoi na kei bongo simaro lutumba ye moko de na bomoy seri bavandi Josi Kiambukuta bavandi na Polo Ndombe ye moko azorama ida ba ma be mukili bato bele ba kopona te eza pona banzembo nanga e accrocha banzembo nanga etikala mais soki to vandi na bato misatu nga na banga bango etake lutumba simaro Josi Kiambukuta akoma banzembe bele kolika ngai après Josi Kiambukuta ezali Polo Ndombe vraiment elekelanga makamba bongo mena is parade ya kofiolo midela ready o bango basala bachaka comment dirais-je bachaka Seigneur le bache lutumba simaro après kofa métier après ready pasane qui a métier nzokande vienanga mopao na vienanga bahilo bolongola ka ba idée wala parce que après lutumba simaro après ndombo petum ezalaka lutumba simaro dagi bino ndenge bosala ba disque belé ba calcul bosala na nzokande ekendelaka bongo te pourquoi pour la nini ye moko lutumba simaro o botia deuxième alobaki était azali na suka après ndombo petum pour parce que banga Joski bata ba médecin de Joski bataki vraiment ba médecin parce que balingaki société na bango o ba bengi lokola ndeti OK jazz akoyi ko komanzembo mais akomeli Franco qui presse na komeli onzembo moko boeza bien tout ça photo yemba ngaka nana na balude o Franco ko sala et bima lokola ndeti ke na ker Josi ko zongisa et bima lokola nzembo neza ya Franco nzokande eza banzembo ya Joski daki Joski abandi ko kuma banzembo na ye depuis Continental orchestre ya mwasi ya Maître Toro parce que Continental batebele basala a confusion ba kanisa na ye ya Maître Toro te ezalaki ya madame na ye tanga engagé lokola ndeti ba Blaise Utamai engagé lokola ba vie na biso batino engagé ba vie na biso kwa ba Bopol engagé ba vie na biso kwa ba Josi Kiambukuta engagé ba tebele o esengeli ba za orchestre lokola ndeti Continental. Pourquoi n'a maintenant autant la quête de fait que c'est qui te sert mené à temps à l'époque qui était na baneko landa Polo Ndombe na correspondance na baneko landa Josi Kiambukuta na correspondance même na beyembe la madilu na baneko landa na ba correspondance na pesimbote na diesel à London avec Paris 20e totoli feka yoka malako o fongola matoi ni chamonta na bo fongola matoi pourquoi na le bon que c'est à 8 ans ya rova na bangote mais à partir à Continental tango ya doki dekela si azomwa derrière Josi Kiambukuta azo sala déjà banzembo bien azana be critiques mo déjà bien tellement ba viango bazala ki komi kumisa te ba œuvre na bango ba neko sani e ba neko gang morceau orchestre azo lokola neti molimo nanga na kokate ko bondela o motema nanga na kokate ko sona doki ezali nzembo o Josi Kiambukuta ayemaka na kati ya Continental yango moni ke tango orchestre azo lobakete naza na kati ya Viva la musique même tango nazala ki étudiant na baneko zo ata ko kutoyer correspondance ya Rolanda cours ya chant et pas ya Polo Ndombe et pas ya Josi Kiambukuta et pourquoi na tuni bongo Josi Kiambukuta bazali batu oyo na kati ya orchestre na bango même na OK jazz bandoko zela bango maboko ya kofungwa yango monaka na tant que temps Continental et besoin René pour parce que possibilité au balaba était piston audience moi si ya Maître Toro azala ki pire mama cc yango monaka na makambi belé et kindaka kete kombo ya Maître Toro et kindaki liboso kombo ya moi sezongaki na sima pona nini moi si nde mutazalaki vraiment na makambo tango bazana Maître Toro palatima makambo yango monaka kete
Maman Cessé, apport nae, et pas ya madame, ya maître toro, moutakoye, bakombo, ya moi sa maître toro, ils à la farouche, ils à la paix junior paka. Fierté à bana yolo, parce que, ils ont la makambe belé, ou ekendelaka, na makambe belé dans la makamboa. Yango monaka, tangu to monaka, bateau ya biso, ba mikolo na biso, basalara banzembo danger, ba miyebara o, bango basalaka. Sur le question de l'Europe, raison, tant qu'on a mon témoignage, il y a Lutumba Simaron de Manuel et Mora Betagete, Ngaiti na sala banzemba ya danger boye, pour être, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent, bon, bah, comme un danger, peut ba liki ngana be critiquer. Mais tant que mokili, bah, on comprend ngate pour na zali banzemba mogo be, o ba to ba yembela nga pe même na ba joski, et accrocha, et yango ba to ba bossana ki bango baza vraiment basuka, na ba meilleur compositeur, oyo ba sauvant musique peut écrire démocratique du Congo. Donc il y a un respect na bango. Mais tant que sur bateau ba libanda ba baraka soki ba yembi trahison ke ba yembi zemba verre cassé ke ba yembi banzembo wana approchant au mona bato ba boseli kete ba josi ka muguta ba koma banzembe belé pe ba sala album belé koleka vient na biso Lutumba Simaro. Yango mona ke cet esprit te met dirigeant ngato meka kozong saka musique na source. Pourquoi tu le dis bongo la musique na biso to kokufa batebele bazoya ko bebisa ba œuvre d'esprit qui a battu parce que musique ezali métier moko benoble. Mais ozomona ke mwana moko abotami lobi abotama na déjà mal élevé azoya ko bafouer ba savoir faire abato pour Congo batala rara lelo. Balinga otala le passé te pour parce que le passé batebele balinga kozala na histoire te ke musique na biso valeur nango et uti wapi musique na biso. Et bana nengene valeur ya musique na biso banani o banyoko ba na musique na biso bataki lelo pe bato bazwa ko bebisa yango tozomona ke na bato o bazwa na benjure na bémission bato bazwa na benjure ko bafouer ba savoir faire le quoi ndeti je suis Kambukuta ngana yeba déjà valeur ya vieux wana azalaki lokola cerveau monteur azalaki lokola ndeti moto a s'imposaka caché na ye na kati ya OK Jazz bato abetaka ba style na bango ayebisa ga mettre Lombo Makiadi grand maître pour bango kuna on benga président les alaraté pour bayebika présent o ezana makambo si soit droit président république mobimba o bango bayeba mais ta benga grand maître bazaki na respect ya moto abane ko diriger orchestre na bango lokola Lombo Makiadi si le temps yo portenga biso ana kati ya continental toyembaka boye mais pona za bien na sentir que naza à l'aise. Il faut na cacher nanga obando benga ngo kite s'il je suis Kambukuta no yembe dagi sakade banzembo na ezalaki OK Jazz mais azalaki misa OK Jazz mais a s'imposer qui caché na kati ya OK Jazz qui a ko vanda boy akoyebi ça vient na biso Dizzy Manjeku ou soit akoyebi ça vient na biso Sebel akoyebi ça vient na biso Jerry Dialungana akoyebi ça vient na biso Thierry Matwika akoyeko yebisa ya makoso kete ngai sil nanga il faut bobetela nga boye po na yeba vraiment ko s'exprimer na zomana zalama kete à l'aise o ezalaki ya motuya o babengi lokola neti kete je suis Kambukuta azalaki lokola modèle ya batebele mais fur et à mesure ko mikitsa na bango bazalaki capable de resala ba orchestre mais balinga kite bakota na calcul ba orchestre balinga kete orchestre na biso oyo toza ba pilier mo toza comme ba leader et tant que toyebi valeur ya kilo kichasa il faut vendre na kati ya OK Jazz. Combien no bateke nemba papa wemba bazalaki na ba viva la musica ke ba nyoka longo batikelaki na ba charge ya kati ya Zaiko ke bato nyoso to bazalaki na ba orchestre bokiko leka Joskite. Ba yebaki respect à kozala vis-à-vis avec Joski Kambukuta. Pourquoi todo le beloka bongo? Eliko lo bateke te binyombale. Osala ba album, osala makambe belé pour parce que meilleur quand on regarde après. Et ni que le bateau de bateau bazali zali na ba orchestre net ba Shock Star ba Benyamabo ba cofondateur ba Venabiso Roxy Chipaka boyo kozana bozi bango nde bazali bateau bazali décision qui était tango langa ça c'est PC des autres to que nous ça la Shock Star parce que était toujours ba déception na ba orchestre nyo tout tambolaki ba ko ça la choc ya ba star ba tebeli ba comprenaka sujet ya sens ya ya Shock Star parce que ça là au monde a été mais vient à biso bozi ata na kati ya Zaiko mais ta ka ya na Zaiko na retard ba pesa ga espace par rapport à développement donc il faut à la sia makola développement ya ba papa wemba ya bato o ya kutaki parce que ils ont déjà hiérarchie nyo sauté dans la kati ya orchestre so ozali ancien
oza venant o respecter ba doyen pe na ba sien o bakambaka toujours ba orchestre ndenge makamuno te sala ni ndenge ekendelaka yango bona ke bango bazora ta ko sala choc star parce que benyama bazora déception ti awutaka bakisangani ayena ba or na ba lara na mais na kati ya zaiko ba pesaka espace yango mona kazora ta qui die bozi pe bako sala balanga langa sa suka nango wana kete evoloko baye wana ba régner ba makambe belé wana 83 ti ba jo sala eloko na bango lokola net choc ça po ba reno sala ba na bango mais ba josi ka mukuta ba no bouger te ba ebeka kete OK j'ai ezali orchestre ya ba leader ya wana bengu ki lo ki chasa ba miye ba o bazali pe bazali lokola bato ba sala histoire na bango na lolenge o ekendaka bazalaka respect vis-à-vis ya leader na bango bazalaka respect vis-à-vis ya ba partenaire na bango bazalaka vis-à-vis respect ya ba collaborateur na bango pour bango bazora chance parce que ba actionnaire bazalaka à l'époque na kati ya OK Jazz ozo mona lokola netikete ba messagoni akotongela bango ba bankos parce que ba uniforme ne surtout wana o bazali o bando lata na ba concert na bango messagoni mutando tongela bango soko tay lokola neti Africa Luxe po ezalaki lokola makambo etali biloko ndako ba makambo nyonso to wana bazalaki ke soki musicien nyonso akota OK Jazz ba okine na Africa Luxe ba kopesa ye biloko nyonso dra makambo nyonso matela mbetu biloko nyonso to TV ba kit wana ba actionnaire na bango bazalaki wana po apesa ba musicien ça sa responsabilité pour parce que biso te ba kaka responsable pour TV de la munene congélateur et des ordres na ndako makambo belé wana ba mona moto responsable nzo ane responsable za ka cerveau a moto azoye bandenge ni na ko transmettre éducation ya ko pesa bana pour meilleur héritage ko pesa bana ezali kelasi ki ya malongwa eza na moto mususu ki fa souffrir que moi na atanga kelasi pour parce que lobby akoye bandenge ni a servir mboka pe ndenge makambo no tsala ni ndenge kendelaka donc OK déjà des aïxuzo asda ou ezalaki na ingabo exam parce que azali actionnaire ya kopesa rapé ba musicien ba mituka yango moneke orchestre wana o babenga lokola OK Jazz ezalaki musique pourquoi to lobi bongo kokote ya ndombo petum na kata OK Jazz ezalaki c'est pas facile kolongola e pa ya grand frère na ye ya famille o babengi lokola vie na biso ka songo Emmanuel Tabula Rochero kozwa polo ndombe koya na ye atalaki pe ba partage pourquoi qu'on franco la baye kete na otala apport ya ndombe tanga roya pa na biso awa tellement ko mara bien tozala ba bénéficiaire batala na boîte batala na écriture polo ndombe ko mara bien yango moneke franco aklataka polo ndombe aye na ye na quartier yola sombele lupam lelo masolo na batebele balinga ozonga histoire wana tipo ani batu bazala ba matière te ba mesenika ko finga muta finga ki boyo selo analyse pe na monaki jour wana kete junior pakalobi vraiment kete aza na posa amiteka orchestre oyali alingaka ta ben insulte na ben gire et comme ça va tout limiter ndenge musique na mboka o ezalaki te bozo mama to ebo fungola boyo polo ndombe ba jé ba memi na quartier yolo ba sombile lupango pa lwa ya kanse sili ba memi na Africa Leaks ba zibi loko to ndako bati akanse sili zela moyen de transport ezali ba ke na aza na limité place ba ndeko monter ba VO makamunya so to na ba pisi VO ya Puma ya sika sikoyo franco le bindenge ni tellement zali natif à Lingwala toye beloko moto sailo ekana moko bya munene chaque vendredi to betaka kuna okosaka mwa mbongo esalaka o bien biso to za pourcentage na biso yo posa un pourcentage yebisa nga siko ba initiative ya bongo vraiment à l'époque ozomona ke kolo orchestre aza na souci ya poulain na e oya jui comme pilier à OK Jazz qui atie à l'aise pour ebi ke toko bénéficier na banzembo oya osani ki akoma yango mona ke na ndinga Lingwala wana ba mariando kendela ke polo ndombe basali bar menakati ya orchestre et ça je sais qu'il y a beaucoup d'attentes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ndako na banego tongana muta bebi sara kalikila je sais qu'il y a beaucoup ta ezalaka madame nae bongo nyo to je sais qu'il y a beaucoup de qui pour tortine de la madame nae et que nene aya ko se retrouver be moi ça te ka le femme o ba passer au mona ke bolingo na yo et go beto pe chicote pour ça nene pour regretter ce côté na moi ça bien bouye banene retracer chemin yango mona regretter pour l'ondombe fur à mesure babiloko na basala sobo luki ba ministère de lelo motoroti ko la mission na makamwana azate parce que voyage ezali mission de service ou etine que producteur aye
qui est assigné contrat na bino protocole d'accord bandimi engagement batalisi artiste na ba secrétaire na ba directeur de production ba otalisi artiste calendrier tala mbonge monani awa totala ba date so ozala d'accord pour toyeba ndenge nini ya kobeta mindula qui a mindule yango moni ke ba makambo ya kala otolinga tobetaka to utaka na histoire faut respecter bato ba kolo musique et que ça la trop nécessaire si on a makambo wana siko to lukisi ko lelo leader ni na kosombela musicien na lupango na lemba musicien lupango ni na banda musicien lupango ni parce que mutoki na yo oyo oluka na nzela na yo ela ndenge musicien ke mbonge bimi na kati ya poche qui a color que ça sombele musicien na lupango pour apport ya on to ba mamba apport ezali très capital apport ezali très nécessaire même na kati ya société apport na yo o ba lobaka mutu nyoto ki bokoza na idée moko bokoza bloqué mais mutu ayo reporter un plus apport na ye e fungoli nzela bozi solution yango mona même na ba société do mona kete mutu so zolo takete nazala Josi Kiambukuta nazala Polo Ndombe nazala mutu eza il faut errer okobuka mbuma toujours kati na misala po kola obité toujours kati na misala donc total ici bato apport ya Polo Ndombe et poussaye pour dans les Franco a respecté Franco aye bakopesa le meilleur oye pas de pesa Franco pas donc c'est le meilleur donc total ça va valeur ya batibele o ezo okendela na makambo susu entre guillemets yango mona ke to bande ko tali sara ba valeur le ko ndeti ba Josi Kiambukuta il faut to respecter rabata bongo parce que le tumba ye moto ba ke muta koma banzembe belé ko lekanga le ko la Josi na Polo Ndombe bazate après Josi Ndombe après Ndombe ngai donc lekisi le tumba ko ba nzembe belé po akoti OK Jazz dans 1961 tanga koti na 61 wana azali pe na banzembo oyo esengelaki ke Franco akopana ngete lutumba zana lingwala pe batu babane ko yebisa le ko neti babe mujos na bave kwami babane ko yebisa ngete talabo lutumba na ko marape banzembo be parce que to travaillera déjà penai azalaki technicien ayebaki makambo ko mapesha pe akomela nzembo pe bikoma komate après indépendance na 60 Franco tanga oti poto ke aye na 1961 ba ekutana lutumba ke babetelinga masolo na otro ba yebisinga ibotala oyo bango balobi nga na ndimi po bana yebike kwa mina mujos baza bato ba rolo ba n'importe quoi te mais il faut na yebe be chrétien ayeko sala premier nzembo na chéri zozo oya bwaka wana ya papa Noël te na chéri bwaka loko na karakara parce que kité ezana makambe bilé karakara azara pe sera na maître toro azara joueur azobeta babale na avant qu'il na makopa babale tanko carrière ya bale sukara nango oyo ezala na makambe bilé tama yekete to yebebe chrétien akoma chrétien ayeko pesa atalisi pe bato oyo ezalaki ke bapapa na biso bazali lokola nedi balongomba bayeko tala mabe premier chana chéri zozo nga na kei natindeli yo mokanda mwasi na nga o banzakanga yamino mibale oko nga na kei nga na nani doki osomona wana li premier nzembo oyo tango lutumba ndomano na kotaka OK Jazz tango bakutana na Franco yango epesaka pe kete elakisaki babenga ye poète parce que ayebaki ko réfléchir na banzembo il faut le battre quelque chose dakadaki na banzembo mote da terre à terre pour la nini kete elekela kaka bongo donc amiyebaki oyo yazali oyo babengi lokola lutumba simaro ndomano etaka lutumba yemoka beti sete akoti OK Jazz na 61 ba Josi Kiambukuta ba yokota OK Jazz na ba 73 et ba pendant 74 75 apport on a bango ba miyebaki oyo bango bazalaki po parce que dalaki kaka kete makambo ya banzembo mais bazalaki lokola bato mo wana œuvre d'esprit jamais Josi Kiambukuta oyo na TV kete nzembo ngam na pesa ngo fulani nzembo ngam na pesa ngo nzembo ngam na pesa ngo bokuta nango toujours na kati ya CD ou soit na cassette vinyle qui ba komi kete nzembo tel ibozable bango ba yebaki makambo lo ba ti po biga œuvre d'esprit eza inspiration mo be divine o nzamba pesa ngo bato bango ba betela yo motolote otomona ba nzembo mususu lokola likamona nga na papa bakoloba bakolemba yango etinama na nzambe oyimayi bango balobaka biso tobangaka se l'avenir tokokuta ntasema mikolo soki nzambe alingi ndako ya moto makambo ya moto etalise moko boni donc ozomona ke moto apesi nzembo wana chacun pour soi donc moto apesa yango Franco ezalaka Josi Kiambukuta mais aucun jour
que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui TV qui Nzembo na pesa dans mettre boy, on a sala boy, on a pesa boy, ezali ngai. Le ko la Nzembo mo da laisser passer. Motema nanga ya soso elukeli nga makambo nakomi komona pasi yo nakomi komona bwale o nakomi komona trouble o mama liboso na nga namonaka lokola tobotama boti moko mama wana francozo babolobela ye azonga ye laisser passer à Brazzaville ezalaka mpona mikolo misato oyo mobala akei akosala sanza mibale mais ntango kotala yango ke nzembongo ezalaka ya titre nzembongo ezalaka laisser passer. Pourquoi? Dadi wana zalaki bayembaka wana azalaki trop so aki azimbongo na Kinshasa akenda ko savourer vraiment tant na mingi ambiance toujours na Brazzaville. Mais on a asko Nzembo wana je sais qu'il y a beaucoup de gens habité grand maître. Nzembo oso na komi parce que ça ba Nzembo mo lokwa nete ba mbwakela eza esengelaka voix na yo esengelaka pe ba commentaire na yo. Mais tant je sais qu'il y a beaucoup de pesa kasiko grand maître lombo ba Nzembo wana ba tebele ba yeba ngoka kakeke ezalaka na ngoka ya luambo mais nzoka ne josi qui a beaucoup tazora matin ya kosala effort na kati orchestre o nazala valable yango mona na makambo mususu tant besoin na kati orchestre ne tia mutu na bato akala na batalelo bozwa koboye batakala bazali na bolingo ndeti ndenge nini boko pona ngo aseke na kati orchestre na biso toyeba kotonga ngo toyeba kosala ba promotion ya orchestre na biso po toyeba ko aider orchestre na biso pe toyeba leader na biso. Si on a une tâche, par exemple, oko ma fait rigole, lelo, oko ma fali lelo, oko ma héritier watana belelo, oko ma la poste lelo, oko ma babindo belelo, oko ma lokola neti ba soleil lelo, et kozwa batebele tant pour la nini kete, baza na bata o ba yeba ki apport na biso to ça dans kata ba orchestre oyo, toyé ba ko aider orchestre na biso, toyé ba pe ko aider leader na biso, toyé ba pe ko aider leader na biso. Pourquoi dans le bibongo? Les lots batu bazoko comité kate même le vocal na yo moko sai na kata orchestre ils ont chance ils ont chance moko bomoni ke orchestre pesi ma makambo album ba pesi ba pilier moko boye vocal bozui mais pour les canamisho o banda komiemba ba vocal wana batu ba comprendre oh mutaye mbongo ne raye pour le ba voix batelele comment okokana kokana il y a ka comité ka boko kate pourquoi dans le bibon Montana biso do chaika na Bing Star atayi lokola neti d'autres bien le quoi est volontaire ayaka na ye ache bilamba na ye tentire na mutu akosala ba clip de A à Z ata vocal na moko na kati exact mais ayeko doit chance kete ba yeko pesa Nzembo kwa yembi madova ayembi makambo na ye wana eleki bien mais okele tam sur disque ya famille qui écoute okomona ke ye ayembi te mais azana courage ya comprendre gaze oya kozala te na osala intervention Angela osala clip te na osala intervention vocale Angela na kosala intervention ya miso musu da kozala wana te pona ni na miteka après avoir bato ba kokwa nga kiye montana yeba iko miteka me azwa ki chance ya ma vocalité mais bino bato bozali lelo na kata ba orchestre ba pesa bino ba vocal bozoko ko miteka te mais bozwa chance o même kaka montana kaka kamenga ona bika sommet de sommet chance oyo bato pesa bato lelo ya tikala kozwa moto so ko suka disque kaka ya famille qui kuta wana papa boni okiminda ko papa akozana na clip nyoso to wana ba yemba ta mususu Nzembo Eric Kenzo pitié mon amour pitié ba ko akosala vocalité akobina kwani azoko miteka siko volonté wana na sentiment o bazaki na bino batalelo so ba biso gete oko yemba te kota na clip okolobaka de jamais nzokande visibilité wana il a kisaka ministère même la quartier qui était o ayemba pas fulani o ayemba pas fulani o ayemba pas fulani et c'est très important mais bino batulelo bozo ba vocal na kata ba orchestre bozo pe ba chance ya kosala ba kere bozo pe chance bozo mona ke même ko to Montana na Bing Star azala banzembe belete o ayemba opa azala banzembe belete ozo mona ke Montana bangi abandi Bing Star na débit na makambo nyonso to mais ozo mona kete moté ko yemba pour l'année makuta aye ko to chance pe ayembi par rapport à Montana kuti bango wana nyonso to wana ozo mona kete miso ebwe komona matoi ebwe ne koyoka
monoko pe ezangi maloba natikala isole souci misère. Donc ozomona ke Montana akangi po ayebani koleka makuta pona nini akotia teinture des fois teinture ye teinture confusion siko dodo tuna na kati orchestre leader ezana aopesa confusion na défaut amiyeba ko miteka na muta kopona ki voix na ye ba kopona voix na ye après tanga bandi soko kene na ba orchestre mususu akendele ki wana ki ba pesi ye banzembo na ye ayemba na makamebele bile pona respect a komite kana na kata ba clip pe azalaki humble azalaki précis azalaki pe précis mais taka azalaki pili akasavubu ba désir matangila apoi ba makamebele bele kotia yango azalaki le sommet de sommet malgré ba effort o nyota salaki na ba orchestre ba to ayemo ekomile moi passe yango to kopesaka ba toli na ba jeune musicien na biso donc il faut yeba ko apporter faut yeba apport oyo kite leader non sera fondateur eyembela mwana oyo soki disco eto yeba ngobisi mibale moi ebiso ezate po parce que okoma orgueil yango mona lelo pasi o batebele so bavandi lelo mona bazobeta lisolo kite ba musicien ba emana Kesser ba suka na ba musicien après la mort à Kesser boluki na biso nze momo igeja yemba ya mobimba de A à Z ezate boluka nze momo joyebela yemba de A à Z ezate boluki la biso ba nzembo oke sampa ya yemba ke de A à Z ke yemo ke saba sa le intervention ke o mona mote mais tant que Kesser azalaki teti bino bo profiter na mota Kesser pour komi ba danger aide ya Kesser a aider bino tant besoin yemba ba misa Victoria ba suka ba chanter après la mort à Franck pardon ya Kesser boluki la biso nzembo de Jostar mais tant que mona o Dieu Jostar a yemba danger non a interprété quand na kata ba concert wana ke eloko déjà Petit Prince déjà salani asa salaka tant que zo interpréter ngo donc yemba ngo siko na technique non na nenga kilelo et ça que toujours bien mais après la mort à Kesser tout monde ngaka ngana yemba na imene ngana yemba na imene université Sorbonne siko bino no to na makabibele bele et à moi passe ndeko na biso Bobby Ronaldinho au moins na kata orchestre ndezi so na ba wenge orchestre ezanga na ba talent nango orchestre na ba timbre nango orchestre na ba cachet nango il faut luka doyen moko ya kata orchestre wana atekela o cachet orchestre ce qui est na orgueil okoyemba toujours na kiemene eloko eboma yango petit na biso mo be Hervé auta Angola siko na kutana na petit on siko na kutana na ye toujours yango sikoyo tant to betaka apport ya faire ezana na ba calcul na ye na makambo kilikili o mona oyo tanga beti franc congolais bandeko na nyoto ba musicien ba vana parler ba okama gete ayembi kuna nde ndengeni faire azalaki jeune o apesaka ba courage o to sola ba pembe vérité pour parce que bato bazona musique lelo ba olinga ba bafouer ba savoir faire ya bato po batalisa bato ba sentiment faire etanga zo sa déjà makambo wana faire soko tali kite banda intervention rapide bandaki de A à Z la première chanson qui na dernière chanson ba intervention na o batebele ba vandaki na bandako ba otala faire na musika qui est faire Richard de Paul intervention rapide ba ki premier voyage na bango Londres ba beti ba concert ba silisi ba ki Canada retour na bango Canada Bruxelles ba koti Paris o mundela dotu na wera okota Bruxelles la chariot c'est qui encore ba c'est wera c'est qui mundela tuni po parce que do mona population a moina nzela banda mona na kati ya Paris na mona ba makambo wana ti tango vandi be ville gif faire apport na zo reporter un plus paye des sports so za na ba archive pour comprendre wana ba tebele ba zina na ba courage te akota na ba kati ya ba orchestre to beta masolo ya ba apport ya ba na kati ya ba orchestre a uti poto ye 300 ya blé azo régner a batunyo so do kama do tala qui est fait cher d'épaule d'ailleurs on que génération tant on que était et fumula ki batu miso à part ba génération le quoi ne ba sam o ba kendaka déjà ko sala ba académie muta comment que gérer Kinshasa mobimba Congo mobimba Brazzaville na ba jeune musicien faire cher d'épaule no jeune faire azala déjà faire wana zo mona ke pété quartier la te ba recruter ba musicien ba vanda kuna na avenue Zamba numéro 11 au biso de tala ba zibanko ozo mona yete bozo calculer qui était un jour boza lokola faire bato bakei mais pas faire azo sala musala na ndenge elongo ba bozi pe chance boke ba poto boye faire tanga ye boye
a contrôlé Kinshasa Bobimba avec 600 bota qui était militaire moto so on moni fier na 600 na maison mais au moins on a fait grand beaucoup na Alain Pelanasi na 600 bateau bando contrôler génération première moto azo qui rébellion à côté Sara déjà ils allaient la course entre guillemets même et qui dans na ndenge yazo moloké pela aéro kende na kata BCBG ba faire ba ko porter un plus na bango ba ko ça le marqué 3 personnes tant ba ça les marqué tous les jeunes bazali na kata orchestre bazwa ta ko yoka disque on a les marqué et bêta danger ça que ba finga mutu batinda porter parole a finga batu we kende la bazanga na ba guerre na bango pour musique eta kapera na ba caprice nango mwana ça la papa na yelo lendo ba kenda na ba guerre na bango na père na bango ni kende la bon les marquis et bima meilleur groupe na Kora o batebele ba yebaraté ba tchara bango na BCBG meilleur groupe et bima meilleur groupe et mi betela yango moko ba clip na ngada ya solo ba provaka ba tukite à part on a biso to rola kisango ki to ba musicien tango e komela yiki e pesa ki pe ba to pe mayele o to pesa ka bon entre guillemets to suki na makambo kaka ya faire tango ba sali les marquis après ba tebele pe ba o ba ko révolutionner ba cerveau na bango kete le pe biso pe to ki li pe to na meka chance pour aller ba faire ba posta ba pesa un plus na bango wana to suki dans entre guillemets to yebi ke to beta masolo to développer pour to moni ke non to kota na bato ba histoire musique te ba ninga ba changer histoire mais vérité ba changer en côté mais depuis mo ki le ba vérité comme ça et comme ça wana makambo ya popo lipo ezali kaka tam ba bengi na ba collaborateur ya Koffi Olomide tchana se rabaza motuno siko abosa na na berere ke ya beta na kati ya viva la musique yé mo popo lipo papa Wemba si besoin na makambe belé po ba pesa Koffi Olomide apport qui a Koffi Olomide qui a même apport na ya okoma e balé bongé na kati ya viva la musique po papa Wemba zali déjà papa Wemba tant papa Wemba déjà na kati ya Zaiko ti sifi yoka lokole ti ba kei ke viva la musique do salam parce que Koffi Olomide be ke fona kananga na papa Wemba etake na zana makambe belé te to ko sala tembete po parce que sert le baguette na eda Koffi Olomide la marche à chant pour na nini ke na remarquer que papa Wemba le la banze bona so vi mona mai banze bo sala yo mo pour yo yemba parce que azali na kati école ya viva la musique papa Wemba zana ba style tout gena popo lipo papa Wemba zana ba style tout o ya betara déjà dans la style moko te on mona que papa Wemba ni ba tanga retaka hémorragie ya bazaiko ya ba viva la musique tanga kendaki ya friza ba tebele ba ba n'importe quoi akende kota non mayele o seigneur le azo diriger biso oyo fona collaborer na yena miyeba ba dzembo o to yemba ba mbango mbango na changer o moni kite tanga kotara déjà friza na ta o nyoso da kenda wana amiyeba o azala papa Wemba lelo a garder possible nyo to papa Wemba so yeli a yemba mais ça ba sili musu Koffi Olomide a reposer voix te donc to bunga makambo te tango ba yebi so kite yona Koffi Olomide botsa ba se botsa na se boza ba frère excès des ailes yeso bosani o komi ko déconner siko pour parce que yo moko lo bara déjà gete Koffi Olomide soka Koffi yo roya te so pe Koffi Olomide pa Koffi yo bosani o zalate zali ba calcul o bat basani o bat bazana na okaka to miye baka o to zali ezali ma très nécessaire makambo zolo ba gete papa Wemba ki Koffi Olomide le kina royemba na weka to zili te tie on comprend que qui est papa Wemba qui est Gilles Wemba de tout ça la comparaison to baba français ba la comparaison de par raison to za conscience na biso to yeba to luka nini to linga to salaka nini o ya motoya ki yango na to yeba o to zali kete vient na popo lipo so yo obungisa na Koffi Olomide betara masolo oyo apport na yo oyo sala na kati ya quartier la terre mais oyebi ki papa Wemba aza moto oyo malgré afuta yo te po bino bo déclarer que papa Wemba afuta ngati ta on azara na viva la musique de na makamunyo to ezalaka tango nana ele biso effet ye wana père na ngai père son âme Rigo Star dagazaki mutayaka na effet na kati ya viva la musique pour parce que collaboration à l'époque ezalaka na Abumba Masiki o bazalaka déjà wana bien grand ayokota viva la musique na tana yo na début 78 akena na epoto asale chrétien na par apport ya Rigo Star na kati ya Zaiko et pardon na kati ya viva la musique amemela biso variété
Pondedende, pombo, pededede, ngongengo, pompededede. Donc, variété wana ezalaki ya orchestre ya bana ngiringi, ba papa na biso ngiringi, o ba bengi lokola orchestre ya monano. Donc, tanga uti monano, amema variété wana lelo tikala histoire ya vivre la musique. Soki bandi ko beta wana ezali lokola variété ya monano, pour tout le monde s'appelle. Donc, différence wana popolipo zwa à partir ya eloko na biso ya princesse Senza obanda koyoka bango wana ozo suta koyoka weka po comprendre ki apport ya papa yema na kati ya weka eza lokola nini sentiment elekate pour mobomisi na kofelo mide mais pour gérer des émotions na popo lipo et ça la biso toujours vraiment bien Arnaud de Matomo a contrôlé déjà ma solo na ndenge kendela toujours kolo ayeba kozala na biso vraiment na pesi kaka bato nyoto bazwa ko bafouer musique ya Congo vraiment pour na biso dans ma passion on qui to zongi na histoire ya bakolo musique malgré bango ba ko taper musique ezalama très nécessaire auto le bagage respect ya Simaro Lutumba soka kutaye na papa Wendo abana ogunja moto ayebi ki kwa dans ma père ya musique bato ba sopa pour la musique il faut to rana ba respect art eza métier mo benoble mais biso to comment osangisa art na succès pour to makaba ba respect yango mona biso ba konisa to ya ga hotel to ya ga longola ga vene wana po parce que kite et gérer biso te et même biso na ndenge mo qui a zunguluke vraiment ba merci na ngai vraiment na bato nyoto ba siko ta otala biso lokola ba boss papi matalatala matos ya na Didier matalatala kolo ayeba kozala vraiment toujours Venasi Boudjou Vince kolo ayeba kozala na bino nyonso tout ba Didier Masike ba Chama Sunda motema ya ba Mireille Leka eloko na ngaka na pengé po parce que bino bato bolinga rolandela makambo la musique à la loupe yango moni que to zongi na source pona ko se prêter ba ambassadeur Monsinga ba vie na bibora bino bato bolinga mama makambo ya milulu ki a mindule vraiment ya rizibula masala ngai chirita bana matete mikoeleke bele vraiment donc tous au matin à Roussolate vraiment Paris 20e bizola London avec tonton Lifeka makamunyo surtout ndenge zala vraiment que na komi na vraiment na suka tant européen ça rappelle ça vraiment bato bambote vraiment merci mingi la Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Grisa Lutadila kolo ayeba kozana on Nati Lutadila Nathalie Lutadila kolo ayeba kobatela bino Chaga Lutadila amigo Jen Lutadila pesela ngambote epa ya Pepe Fataki Nathalie Nathalie sous la musique na zomona déjà Richard Akunji papa na Richard Akunji kolo ayeba kobatela ariko Akunji 2-0 ozala bien Didier Sanda Animas kolo abatela toujours Peggy Kinzunga Dadi Kinzunga Jenny Makombo Kinzunga kolo ayeba kobatela bino na pesi sumbote na beli dalita mwasi nzambe 6 étoiles kolo abatela yo pena bana na mobimba na pesi sumbote encore na sam pour le nécessaire motema aimé ko nzambe ayeba ko visiter yo na pesi sumbote na ngale susu epai ya Jean-Claude Mimbango kolo abatela yo toujours na kati ya salon Ngiringoto toujours na kati ya Tottenham Chirac Niki Cardozo Joke Kembe kolo abatela toujours Claude Moseka pour Somoindo suite à Mindele Bianchi Mbemba, papa social, Kolo Abatela, Kimas Mbemba le Belge, Kolo Abatela Yannick Mbemba, avec Pato du Nord, Chris Olokonda, avec Volfika Nzambe, Abatela Bino toujours, Vonvoy Yoka, Duda Yoka, Perek Tsala Molomela Bana Fokobel, Pichu Kinzemni, Kolo Abatela JC Makwambala, Pesela Ngambote, pas ya Bob Dena, Ande to développer la lobby, Toye Bandengeni, Tokosilsa, Antini Mabilou, vraiment 24 ans d'expérience Yebisa Guidi Dakocha na Roger Dakocha Idriss Dakocha vraiment kolo ayeba pour visiter bino toujours nya surtout ezala bien Nathalie Soso Dalida Walker na pesi so mbote na Nino Boputu na musiko zali na pesi Lorette Motombo bino nya tout bambote na bino nya surtout na musiko zali Jolie Mbala avec na Jolie Zola vraiment kolo ayeba kobatela bino elle riche na okata makamono kala mingi te Dani Nduvola Alino Kabu Ferdinand no bozala toujours bien na ndenge susu ya bilili na otala vraiment Arnaud Matumona yo yebi makamunya otunzambe apambola yo vraiment nana Beanga doki kolo ayeba ko batela toujours nana Beaka kolo batelo na bana yo junior paka kolo ayeba kozana fierté ya bana yulo vraiment merci na bino bato na to bazwi libaku ya kotala savoir ya connaisseur ya retransmettre na ba cher internaute na tout o balinga connaisseur vraiment ki nzambe ayeba kozana bino Clarisse de Canto Nathalie Lutadila merci na bino toujours connaisseur à cette